bokota na tokoma 100 personnes bongo na loba tozana bien njoka awa na Sandra li na ba beauté ya ça bokota pas César makasi na ota numéro pas César vraiment makasi bokota tokoma 100 pas Césali beau partager na batu nyonso o mawa o basungaka soki bo sungeli biso ya Sandra et ça biso bien tokoma 100 bongo tozoye ayebisa biso remarquaki yango ndenge nini po bomundo kolo ndenge vimbiti okolo oyo eza facilité komona ngo donc vimbiti na genou awa pour partager tokoma 100 et comme pota liboso deni ça eka ya chevi kana mama kana escalier ba kilo ya chevi liboso pesa na bakena awa chevi na sali kana spona zanda pesa 3e niveau chevi salinga tant après lobi na ona omona dembu me biminga ouais on a dit babé ça après lokolo après na ngela bima basambeli linga na yo mona siko ke mati ndenge ko mapota pata awa do onyo soko to bakangi wana eza pota c'est ya ça en tout cas eza facilité eza pasi po da komona lokolo evimbi lokolo elinge beta kano ya ça ola la ndeni ni ko makasi ekiti déjà ezalaki ya makasi evimba penza donc baantibiotique na baprière nde salon na badocteur lelo bakoma soigner bambasu bazali ya Sandra ozo vivre ndeni pour nyonso monye nda kondi hein ya Sandra vraiment au kondi dernièrement na mona ki oboete parce que situation eza situation mo ya pasi eza situation mo ya pasi o message on a kotambola na o bini na o ozwi mwa 100 francs na yo okotisika ndezalaka siko boy o sa ndenge nini soki pe ba boss pe babima Congo oso bato ki kosunga o même ba ex patron na yo po okondi penzanga na loba o diminuer par rapport nde na mona que dernièrement na bonne mine vous avez perdu en santé non qui to mais pour monter ma moto et bimba sundé za monter ma moto mais ba prière ekitisi yango ba prière ekitisi yango na boye ko kabiyoka ka kende boye o déjà deuxième fois ba kena ngambasi ah bon oui déjà deuxième fois ba liboso ezalaki na kena na bo koko bani mais to na kena na bonzambe na bima na abi gepasimba kinga donc to ba batanzambe bataki maboko on a ça vivre na bien grâce à Nzambe donc on a ça pour aider na volonté de tindi mutite za volonté mutu mais nga déjà li sunga bosse za Nzambe ya Nzambe ndem to sala kena vivre boye na nda soin na bien na za pena ya na nga zo aider nga tout temps na soin passi yem te bosso za la avant famille ya yem te bosso za ya pena kuma pena ya kati ko za pena leki ya mama na nga maman nga tina na bona Viendra comment on a leki non obozaka na tout le temps donc ndeka ye mo aloba koza yana oza yana ebozaka na ye na pasi pe na bisengo comment on est état au monaki au jour ali bossa benga ko po biso za na mbasu aza na pasi o tango monaki en réaction na yo en tout cas nene ya bon dimanche na ba uti ba prière pour bala la star qui se jouera fiti parisienne donc Viendra c'est ça fiti parisien donc tant na kina 2016 na ki franchement pagina Sandra et pas PDG Dimitri Baindi ça tout là na chambre moko ya no soko ko motema moto na bisengo le kolozani ko ebaka te tant to sandalalité de jito kena maya océan kobima tobimi na maya océan nde Sandra bina monyelo ko moko sko ezo na lokolo ezo chofenga buto za na prophète na somo be wana persi abia o ezambasu atato kitika na kicha samba la moko bato mona na pibera tout pour en venir les internet ça mama na tout vidéo na tout vidéo vina nga bana na nga bakoko na nga vidéo na pibie bato bamoni balongoni sana mbasu pe oyo sikoyo samedi oyo te samedi okune ocheleka
nene na uti prière na moni sandra na biloko mibale beti nga usana oni mba sute ye sandra tembe samedi lokola sandra lebo o te mba sute na benga picha ni ero mutu nga mba so atala yo na mona clair te osina sina chema ya kamba na biloko ya zaka pe kimangiste na sina chema bi sandra na mona osa masasi samedi passé au nom de Dieu le dimanche na mwana catholique na mwana basango na ko sarate na ni tokabone sana vana ka sheko na kwa na troisième niveau na bisanga nini ona yuka ke loko moko le koleselo kwa ka ngabi ya na basorti ya na libaku ya mo lokolo bu sanda oza masasi sanda tsenga te tama kena bima nde bima iko mona pasanga na bima sana mona bima aza mona basango biso a to kipate yo sota prière ngaso na problème na mosquée pembe na ba misema basambeli nga so na za problème na kena bima so na za problème na ngale tabo na mona kimbango yepe ko ngala bango kuto akoso wana kimbangiste tout mo to kela ngap nyo soto za prière o wale sa prière nga nyoso kaka bo kuchino prière lelo na epsi sanda kala lelo masasi ba beti na ebisio nene ya eza passe pour na petite sœur mais na sepeli na azotambola na sepeli ona moni li pape koti do eza okota te pape kota sanda te lokola sanda te magi boyi nene lokola lelo pape koti lokola sanda e bouger mi sapio za ko bouger te mi sapio za ko bouger te sana za kama mutu te sana so ale kana internet aloba makam na ye eza ngo normal eza na msa zolo bela to ka sala msa zolo ba eza kaka normal makamune eleka afinga mutu te azota ba histoire vraie ya nene ya afinga ne mutu te abetane ba histoire vraie ba tusko ba kanisa ka so azo ba ngo finga te mais eza passe on a senga na papa chéri binadama jibe mpiana o azale kinae o eleka alimbisa ye ba soutenir ana passe ana passe nazo senga boss nanga héritier watana be patron boss ba soutenir ye nazo senga na ponde toza bongo toko bakisa makasi ya kisi o balo ba sale na bokoko te balo ba sale na hôpital d'abord antibiotique ba médecin azwa 7h 15h 22h Basifan, antibiotique, donc grand prêtre Père Otalabiso, bonjour, Kofi Olomide Olandangai. Mon grand frère Kofi Utumikolo qui a dépanné qui sanda kitoko. Sanda leki na ye auti na liwa o alandi samba. Asali accident munene na micho a hôtel matin. Ça fait combien de mois tu connais? C'est quoi toi qui déjà 6 mois. Sandra ba women hôpital. Ya moi c'est ton mobile. L'ouvert alandi basali sanda basali 3 mois en hôpital. Sanda la en hôpital avant na hôpital. Ya ba handicapé na Wileri. Les grands sacs accident na moto. Bukani basa bukani makolo to telema ala passe petit na ngana souffrir et ça mène à boulevard. Oui bika bato tout arabatu so tuti muta moto akena e petit na kuma ba moto minene. Yazo bima kade peso bima bakare mama be bakima na bango. Sanda Sophie Kofi soutenaki. Kofi pena a soutenaki pesi. Donc les amis peuvent prier hein. Bato ba linga biso. Prière parce que bon il comment on a lokolo donc lokolo ça sous la forme était donc bon moi j'espère que bon lokolo ça sous la forme était donc ça facilité donc kota kanyi bande on a nyonso ça pota munene ya Sandra yo moko ozokanda ko ça likambo moko ya mutu ozana problème moko po et comment boy to makambo famille to ka ba jaloux toyebi te likambo yaka toyeba nde te biso tokotanganga te totalisaka te tosala nini te nayebi te apart baproblème na ngai azala kosala sona de nasenga de babibisa bapardon baania bon nandimi mpe bango bakosanga mabe te mpo ntango tozalaka kuna baorchestre ezalaka eyomema basalanga mabe te mais motu nakokize motu te bato mosusu bakolo bafamille bato mosusu bakoloba baninga bato mosusu bakoloba banzela nalekaki ya obina na ndimi te mais atika ne sont beaucoup ensemble parce que nayebi mutu asalinga te donc en fait yasa okokoloba te yasa mso toyebi ka lobaka loba donc oza vraiment na pasi vient jour à part ba musicien bato mosusu mpe balingaka bino baprêtre banani non parce que komona yasa na moni penza akondi na moni atanda oloba nde azala te
alati na mama lili ya monene kolanda te sa naza kokonda makasi bato balinga biso kande sanda alobi ya tokoleka te mpo tano senga bato oui bakama mpe bazalaka na bango alati dani sandra balingaki mingi ameta milike mpo sanda ni aza na motema yayambasi motema moto motema ndeti nga mpona nga mpe amoni apres mbaso ya saso moto aza kosoutenir okende ata nzela turki akende bon azokende nzela turki te mais toza na cope moko tosala na ye abima nano te toza na cope moko tosala na ye vraiment bato nyonso esala azobima toza na cope moko tosala na oloba te toza na cope moko tosala nayebike mbongo mo ebima so mbongo ebimi toluka musicien moko ya bien topesi kaka awa nzela mai akoka te turki grèce akoka te toza na cope moko tosala toza bato toza comment tosala ekobisa mboka bien tolukaka musicien moko oke mpo héritier wana o fabricage o jibe o nani oyo okende topesi atie bake nzela moko toni banzela baturki wana te trésor lolwa mpe aza na susi na bima trésor lolwa aza na susi na bima totyakokala maboka nzambe en tout cas ya safo obima parce que komona yo vraiment esalinga mpasi courage ozala nango kasa oyo ozala nango lo komona o très kimia boye donc ça fait vraiment mal donc eza kaka na bamusicien te ata bino boza na poto naotya numéro tozwa kaka ata 5 appel kerit naotya numéro nao tozwa ata 5 appel oyo nyonso olinga ya sa olekaka na nzela avien jour esa numéro 089 555 donc motu nyonso alingaka ya sa jusqu'à 5 appels pour la journée eza très chargée bakura yango mpe fo kobatela charge donc oyo nyonso alingaka ya sa obengi oza na contribution en tout cas parce que toza ana kinshasa docteur mpo asimba yo fo mbongo eza nango poto te whatsapp te mpo nga banda nayoka yango nakomele na whatsapp areponda te ndenge azalaka kotamba te kita telefone ekita ya chetanza ekiti ye na maboko epanzanise nde telefone ezala bongo soki okobongiselo mwa motuya osombi peut-être liwa ezala bongo troisième jour donc chilobi tosala tout azala na whatsapp mais tosala likambo ka bien soki esimbi vraiment akeka France te akende France tobona so nzela turki tobonzela mai bato ebele mpe batikala paro balekaka me ebele mpe baleka te donc esimba kopo tosala na ye ya badollar ebele ya badollar mike te mpo moto soki amwa topesi moto mwa 5000 amemi mbala moko mpo akende kopema kwa vraiment naoloba naoka mawa c'est ma petite sœur mama bango atika na boko nanga famille ezaka tatango mama mote nene ande tovanda mokili toa famille sentaka mpasi famille nanga grâce te mo famille nanga bino tu bakarine mokonzi famille na biso malgré bamoloso elekaka me bahaine na motema ezalaka te ya bamoloso internet esengama nango ndenge wana donc nga pena nde nafandi azala mpe na problème nazala mpe na problème te naokela sandra mawa moko aye ana makasi nakezwa sandra na 6h du matin na mwema mwasi azolelesa ye makasi kutu nayebisi ye mikolo oyo ye azala na kwa rouge wana okoti we 3e parcelle komata nayebisi ye mikolo oyo azala na oshenga avanda shenga kokita komata ezoboma atika bapetit sœur mibale baza kuna na de petit na ye batikaka kuna esali bien de bien année futa ndako wana ye moko c'est trop cher donc on a fait déjà numéro wana bato bomoni ke bobenga mpo bosoutenir ye tana encouragement pamba ekosala vraiment bien na miso osala na whatsapp te okotya mpe yanga miso osala besoin naotya bino mpe numéro ya kisinjora na passe bango sandra lokwa toa pale moko mikolo pesa numéro 243 81 99 088 65 à la fin 65
Mino pe numéro à Vienjora wana en tout cas mutu nyonso oza na posa obenga ya sa o encourager o sambela ta pona ya ta na ba prière ata na nyonso en tout cas ko hésiter te parce que eza facilité comme na mutu na état oyo ya santo ebi kazaka courager zazaka kasa ganga kame aoloba na voix moko ya se Vienjora babinzamba pambola ondo zaka toujours na ya sa otika ka été non chikende ni to uchu musika ngai sanda lelo ba 80 quelque mama le la sonne mtala futela na Dodoma na lupango tena na basanda azaka sikoyo camarade ya mama aba ya Georges no mone to na mera le nga peta mukie bani nga kufi to zana ye nga chiki basanda mikemi to donc c'est ma petite sœur quoi ça za mutia malama kasi sanda mutia malama kala Sandra Lema na petite na mona Kenya ba tutu ba ebie Sandra Lema azur sanga ba 3 mois passés hein abien njoko na sa kob mo so na zuka mbona zuya sa toke pe ma chirke voilà abi so na sa ka na zuya sa toke pe ma chirke donc vraiment donc ça vraiment facilité comme on a mutu na état oyo donc bandeko nyonso oza ata na prière à pamba donc contribution ezaka mbongo te donc ata na prière ata ka courage soki moto aza na ba moment oyo donc nyonso osambe banzambe oui eza vraiment bien j'espère que moment ya ça y yo nene ya baro na mona ki yango samedi passé ndesa nda komi boyete esa nga passé baro na mona ki sanda samedi passé ne lokole sali de masase beti awa ase osando za masasi yetembe te deka na chaki bonga mbaso ya na sote mele ya ka libaku ya ko nya chango ya ko lokola oyoki mo loko mongo bolokole sali bona ina imele na bango ba médecin bazo soigner ye ba médecin bazo soigner azo kenda hôpital non ya ça yango na église ba médecin bazo soigner ye mais tant tolobi nini parce que boyebi biso na Congo d'abord au moins médecin fo mbongo donc antibiotique déjà ba makasi il faut allier ça pour remarquer bon mona ke a diminuer azandenge azalaka te ka lokolo mutetika di lokolo za no yo vimba o eza yo vimba makasi donc c'est comme ça en fait donc batu nyonso penza oyo bokozala wana mpona kosunga ya sa ekosala biso bien sangali naza danseuse o biso nyonso tolinga donc église nini azokende bima église à vérité bima babi pa ke liloba nyonso ezaka église ake non aloko aza nyonso ba prophète d'Adi ba to biso liloba papa Kondeti église makasi prophète makasi Dominique mais date on a bima da c'est bon biso nyonso côté na parler de ça na malgré toi la catholique mais bima banda Christ mo na kata ba robo ngeke oni ngane mo na ba biba pona robe na futambala na ko kozana ngote bango ne bakina bato ba robe na bakitamba mwana nga samna à part ka sama na bima ko na kina bima bima za ya ba l'église mo ya défaté nzamba yebi yango bona dakisi mo na jeudi dakisi mo na jeudi mardi mercredi jeudi to yango en tout cas mardi mercredi jeudi donc yango yo osenga botala yango yo donc evimbi tous les deux côtés au cheville ça lina rouge olinga bonye no banga te no ka en fait te non koka ko imaginer pas ça za ngo te moni au moins le colonel donc c'est pas facile comme on a monta comme na étape yo donc ils veulent ko souhaiter te même na pire ennemi na o ko souhaiter yango te et comme on a ce comme tout bosse kaka comme on a en tout cas ça fait très mal d'un jour à numéro non l'icône na zong sango belé j'espère que ba benga ya sa nzamba osunga o batelo o de ça obundi da bitu bolongi parce que ba musu pe bazaka surtout ki ka bo 2 jours 3 jours akei mais c'est cause na étoile
toza na étoile copine amo lotanya tando abi asepela na liloba mo bolobaka Sandra oyo bomoni eza non na o nzamba lobi o nzamba lakaki nga oloba elo mo ba oloba bongo nanu ekokisami